sentir la jolibilité net na film. Ah, pardon, toi qui songi pe mabe kwa juna na yo sala zuwa. Fils mana kwa ko sala zuwa. Mais toi aussi sur le biket okene na Congo na cadre ya anniversaire ya Lingala Fasi mais vient na zakaye baba so pesi ba mboto to bo Et wana to loka, wana kindoki. Kindoki ba lo bango boita. Ne na mitso playboy ba bengo kindoki. Donc tozo loka ba ko ka kutu te po niveau pe ya bango ti. Po tuninga te menga mona rappeler au Fabriga sayaki yawa avant ya na orchestre nga ya boye ba ko premier tour ba accompagner les abisso. Josi dina salaka babi ndonga vena nga kesonambi repose un peu biso kaka. Donc je nango ye okani ngomoneka boye mwa bongo mais yeyo je nango yeyo. Donc ne pe ba dunyo so ba lela babi ndonga ne pe ba to lela encore. Neni masa nga brigade sabati azoya to compagnie nenge vena nga lempe la chaku azoya to compagnie. Jamais n'espace dans la vide Gitadikando soki litanga longo likolo ya mapata destination nango toujours na mabele destination munangeza pa na yo pona mikaba nzoto mobima na ngai epa na ya Michel Panzu yo ndamour avi nanga bébé. Bienvenue sur cette émission Menu Plus Magazine, une émission qui vous parle sur l'actualité, une émission qui vous ramène à découvrir ce qui est très important et à connaître mieux. Vraiment, fidèles téléspectateurs, très chers internautes, nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos tablettes, devant vos ordinateurs, pour suivre cette émission Menu Plus, une émission qui est présentée par votre humble servante, le leader Penzambe à la lettre R, Ritipunga, Mikolo Corneline Kavunga Zobenganga Mwasa Zanga Mbanda, parce que Nazaraka Mbanda te, na tikala jamais kozala Mbanda. Bobi à la Menu Plus, donc Lengezanga Lipasa, ingénieur Bravo Yebi, vraiment fidèle téléspectateur, avant vraiment le Belabino sur l'actualité, boutique Langa Penza, Temps Penza. On a pu savoir gros bisous, on a remercié, on a pu savoir salutation na mon général, bravo Trido vraiment. À vos ordres, vraiment, Takayo, au mérité. Voilà, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, tout ça, analyse, ce n'est pas Nangana, il y a l'État. Nangana, il y a l'État, océan, vraiment, Nakiti, parce que, bien, Nangana, Betara, bien, Nanga, Sola, qui tout Mboka, Bobi, Anna, Mabor, Nandezaka, Kamoko. Terrasse, Yebani, Ezaka, Moko. Terrasse à classe. Ezaka, Moko, Taka, Riti pour confirmer, Riti pour l'obéli, on sait que ça des gars. Ambassadeur de l'amour, bien ça des gars. Donc, nous c'est ça la marque vraiment chez mon vieux océan, chez l'État vraiment. Et voilà, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler sur l'actualité. Cette émission va recevoir pour vous un artiste Ankoro, qui nous vient du groupe de Playboy, précisément la Pétrangole. La Pétrangole, il y a un artiste qui a groupe Playboy, je ne sais pas. Donc, on va parler plus, beaucoup plus pour la carrière, vraiment, eux qui sont pour le groupe Playboy. Il y a un artiste comme on est Ankoro. Donc encore Congo et Bangsanga fort. Ingénieur bravo. Et Bangsanga. Mais voilà, tous fidèles téléspectateurs sans plus tarder avant de nous artiste on a pensé bambote na la vie na Rocky da Silva Massamba. Vieux tout le monde na kala meleo penza na quitter le penza à côté wana et na bonne sanité d'Adine de l'Oréal de Madrid. Sans oublier l'honorable Zachary Bababassou et wana na moni na chaîne directive vraiment ba gros bisous na yo honorable Zachary Bababassou et j'ai dit comme ça bon anniversaire à mon grand frère Augustin Mabedi.
belle homme mobali ya mbinga mibala mbinga bopamama mibala pembe bopamama. Donc joyeux anniversaire à toi Yaya Kokisi, encore une année de plus, vraiment ce n'est pas facile et de gros bisous vraiment là où vous êtes. Je vous fais de gros bisous et je t'aime beaucoup mon frère. Et sans oublier on a côté ingénieur, bravo Azar, réalisateur Nangai, réalisateur Yari Tipunga a proposé biso un élément. I love you, mon bébé. Hey, je ne pourrais pas résister à ton absence. Oh. Voyons de fois que na linga qui a commencé à l'anga bipale. Oh. Junior et Bangu, des fils en bas formés à somme. Yo Gigi, 26, c'est Mia qui n'a affronté Bango. Na ndule oyo ya playboy. So sukola kana zelo pa banga kama ya lukela ye banga mwe. Soso sukola kana zelo pa banga kama lukela ye banga mwe. I love you, I love you, I love you. Mini plus yango wana babi batutu balinga information batutu balinga muna 10 amboka chef de guerre. Encore papa na gasa yana jus d'orange yeyo. Et voilà, fidèles téléspectateurs, comme je viens de le dire de le début de cette émission, qui est émission Olelo et Yambi, artiste moko, encore, ou à groupe, il y a Playboy. À qui vraiment, nous avons déjà un ingénieur, pas pour nos côtes, c'est ça déjà à tout à l'heure. L'artiste est encore. Botarde. Botarde, grand journaliste. Jolibilité. Ah, je vous bien de santé. Kitoko pena. Il y a encore, non, qui kaba comme mais. Na bon aller pe na otonga la ngati na kanga pete mais encore beti la biso et ande ni mouvement et que ndenge nini. Tes mouvements je pena on est dans l'équipe plus pour biso le cas plus pour l'information. To le cas na télé ba munu kaka ba muni yo. Na donner dans l'équipe juste pour na makambo yo. Tous un événement le 20 na chez tonton Miezi na Petrangol donc ba tuto balinga la bonne musique. Ba balinga ba Playboy parce que tous dans le studio moi et ça là moi ja. Tous wana donc dimanche à le 20. Mais au début, mais vous répéter na miezi. Mais ça fait un bon temps pour répéter que vous en studio. Mais un bon temps album non y batté les solons et bêta malisouté. Mais les encore une émission au menu plus magazine mais au le blabso les solo et album. Et ça ne c'est dit à quoi parce que vous répéter album peut les solo nango penser quotidiennement mai non y batté zani. Tous ensemble. Ngai nazaki prouvé maman nanga otokufa 2 mois passés na gina kin pour na makambo ebika makambo ndenge ezalaka mais nazonga ki na déjà na mboka na travailler à deux volets pour Playboy eza ngakolo expliquer ni eza groupe moko boye o batutu balaka l'aise donc oza na droit ça l'album na yo oza na droit ça ndeti nga na ça single na za na studio na ça single nanga je suis sûr to bandaki ko répéter to répétera sous c'était pour to zaper na studio na compte groupe to ça la ego wa cheval o déjà coûte donc on est chaud bon on a des clips mais où tu es yo moko ça la album comme on je suis sûr tu es sûr de quoi je suis sûr de ce que je suis etanga mula kanga maka jamais na espace na la vida kitani kando soki litanga longo likolo ya mapata destination nango toujours na mabele destination munangeza pa na yo bonamika banzoto mobimba na ngai epana ya Michel Panzu yo ndamour vinanga bébé. Ah, pendeza koinda mais bete sur l'album mais ndengeni l'album na mino ekogo ya cheval c'est dit à quoi kombo wana bon bafani ka bayoki po biso tout répétera na miezi bon que c'est belé mais différence ezali quoi différence yena we lo ba fait na nga jibe mpiana différence yena pena non na ninga kunga quoi
yango moni pe sengaki mwa nini oyo mais tozali. Pourquoi le groupe Playboy? Parce que toi va play ma beau garçon ma beau jeune ba yembaka bien ne makamongi kendaka quoi. Mais que dans groupe il y a Playboy, c'est que le leader? Moi je suis le vice-président. Ouais. Ah, je suis le vice-président. Masalanga Poisson, Kashimi Jezazawana, Mille Esprit, Aristote et tout, et à part Banana Soto Bokola. Comment vous évoluez dans votre groupe Playboy? Tu as évolué bien pour Talara Nungomungabo. Donc tu as évolué bien sans Kikolo, sans Nignoyo, musique kak, na Luanda. Tu as évolué bien. Vraiment, Balobi a marqué différence pour et ça a bien fidèles téléspectateurs, très chers internautes, les amoureux de cette émission. Meni plus, comme vous le voyez, que tous un artiste encore au Aoutina groupe, il y a Playboy. Et ingénieur propre, on sait vraiment s'il vous plaît, papa, Zuela Bisso, Fish Oyo, concert, Play encore le bib concert, c'est quand et entrée. Et ça gratuit, tu peux. Totalaka tozali na studio nga nakendaki kini na ye bafani na biso mwa nini yango tozongi tobeteli topesa bango wana eza cadeau spécial eza pena Playboy sa producteur so otali même na fiche omona likolo eza pena ke non biso moko tobeta ndule wana mpona kosepesa bafani na biso après wana tobeta ndule moko avia epuis na congolaise na kolekaka a pas la jolibilité mpo topesaka information ndenge ezalaka. Ouais, concert eza yango gratuit donc bato nyonso balingaka ngita bokoki na bino mpenza kokende ya pas vraiment moyen barke batalisa ngita eza ebele mwana ntango bakombo eza te mais tokende babi eza yango le 20 entrée c'est gratuit na miezi wana toke mpena tokata badanse mais betela biso na masolo badanse nini tokobeta parce que album eza na studio badanse nini tokobina na minute oyo tokobina nasi apanzi bakaye nasi des ordres donc oyo minute oyo nasi apanzi bakaye nasi des ordres apres wana tobeta so libende olingaka kovimbe tombola yango wana biloko ya sika basurprise eza ebele boya kaka boyebi oyo eza Playboy équipe nationale machine à musique générique ya nansi betela biso nanu eloko mwa boye générique ya nansi toyokana no esepelisa bebe nanga de langue jamtude ya katalai esepelisa mwana parce que mwana na pa ebeta ya mado bien quoi tenga sikoyo naza tro nzembela nabetela bango mo eloko moko kitoko nekomi osopana lokola soi na monoko ya kizengi diji solo soki ozalaki bibili yanga paster me nakupenda sana juu ya nini nayenda anashiki yangu nazokamwa ingénieur bravo ezokamwisanga Playboy nanga ma wa biloko ezoya donc ezali wanze mbala emeli nani sur quel titre aza nango te wana eza vocal na nga na première nzembo ya disque yango nasali quoi. Album na bien eza combien de chansons, combien de génériques? Eza 6 titres, 2 génériques na 4 chants. Dans l'âge 2 génériques ane toza na Nancy. Nancy des autres. C'est que bino boyebi générique. Na nani? Bo ba loka ba yembaki ya mado bo bitena zwaka ba komolo sa kutu rit parce que rit ndele ka ya mado. Mais ke kana Nancy. Toza na petit moko aye ponga na yembaka ngala tro nzembela. Petit moko animateur aye petit wana donc nangana yani alelo mena bombier ka surprise le 20 ba mo. Sali bien te parce que ba non vidéo de bimande awate. Pour ça la bimane miso parce que décourager nga. O bombi petit ala ndeni. Te ba omona wana surprise talaka ofele. Ofele ba ficha boye ba nini publicité nini mais ofele. Ba yo ko na sia panzi ba kaye donc to boyo ko kuna boye ba dia ki Playboy. La banzembo embeli nani? Na embeli fina en français bokungu. Ça fois somba le pango na bino. Nzamba bangala. Mutambo. Pango ariti punga somba te. Le mutambo wa mikolo do koke kututi. Na ebisa na via na kwet. Ndenge ba lobi bo mutana 5 parcelles na petrango. 5 parcelles c'est rien. 5 c'est rien. C'est rien. Moi, on est 100 parcelles, mais on a 5. Voilà, le bel hiver. C'est là qui encore on a senti. Ça a plaisir encore, c'est pour la musicien, mais ma grand autres ans, na Congo, puis basala combo, c'est pour la artiste, ni musicien, ou c'est pour la bon chanteur, basala boulot, na bango bien. Na oyemba ba biura ba tu même lelo na plus ngai.
I love you, I love you, I love you, mon bébé. Je ne pourrais pas résister à ton absence. Jolibilité na linga qui a commencé le langa bipaleo. Voya de bokeh, des fils en bas formé à somo. Yoji du 26, c'est Mia qui n'a affronté bango. Nandule oyo ya playboy. So sukola kana zelo pa banga kama ye lukela ye bangambwe. Donc venir na sentir quoi, na sentir vraiment bolingo langa ya Julia Katalai vraiment na sentir quoi. Il y a Oscar Kayoka Jefte Mpunga vraiment na sentir vraiment mais toboy ya mingi artiste le kanemi so yemba ka ba l'autre là. Mais les lots vraiment na yembi encore pour mon akato marquer différence na Menu Plus magazine. Ayembi banze mo mais ngala ko linga kaka okotaka moko pour ça la c'est bon. Yo memelanga liso kolula yo kangelanga motema ya kolinga basusu gi mokonzi yengo. O memelanga liso ya kolula yo kanganga motema ya kolinga basusu gi mokonzi ye. Lelo yo komisinga muumbu ya bolingo na ya. Nakozela yo mokolo yo koya ye. Lelo yo na baninga bokei mboka mopaya. Zamba ibale sobe toko katisa tobimine sanga ya pasi. Mais bakisaka artiste ka moko. Donc on a ba capacité non. Mais artiste moko o ye ba na ta jibe ata wera. Litanga mulekanga maka jamais na espace. Dans le vide vita dikando soki litanga longo likolo ya mapata. Destination nango toujours na mabele. Destination munangeze pana yo. Pona mikaba nzoto mobimba nanga epana ya. Je dis ma sentir vraiment fidèle téléspectateur ma sentir tipunga donc babomiri tipunga comme bien bino de bolela tipunga wapi mais qui songi mais la moni quand même que ça va quoi. Ndenge yo keli na ebité na omekaka. Ça va quoi mais projet d'avenir il y a groupe na Playboy ezanene. Bon, ba projet d'avenir c'est belé pour en novembre awa to kende kini na konta lingala facile to mata avion anniversaire lingala facile. Donc benga bendanga pena no bien no ba mona ngapo to ba mona na kini ba comprendre que ya yango yeyo. To kende pena kini. Ba vira ngaza kariba babas na chaîne na biso moko Direct TV. Donc échanger na motema solo ngozande na novembre à part wana Playboy goga cheval les obi matotika na ba dédicace. Donc o alinga ba yoka ye amona na mwa nini numéro yango 921 323 777 921 323 777 wana pino ozwa direct ngamoko donc biso ba yamba chombote o biro yamba te ngamona ko yamba direct à part wana ngamoko déjà donc je suis sûr déjà bat ba yebi donc dans le kaka pour la jolibilité talaka jolibilité donc on le kapena pour na pesa des informations donc des albums olingo bima numéro yango. Mais encore vraiment avant de voilà le mot de la fin nenga no sanga service moko na mabanga wana dans libanga bébé na nga Julian na beba pembe donc ezanga parce que beba na lela libanga na nenga okufa donc yeso ayoki libanga bi mala route mideto déjà donc libanga ne kozanga te Juliana Juliana o pe papa na Gracia yo petit déjà en novembre au ça 10 ans donc webika na apena papa Francis Bokungunza mabanga la façon balupango na bino aleki tous les bateaux tout na mbongo na micho ye voix de vos que bilima bazombo Rebecca Molopo en direct de Dar es Salaam petit nanga Imwa Vundilu Jigel Samu Blanco Kalala Junior Bango donc ceux qui na bosani boleke bele soki na bosani boleke bele. Mais vraiment encore merci vraiment ndenge o accepter que y a na émission au Menu Plus. Merci pendant la sentir la jolibilité net na film. Pardon toi qui songi pe mabe kwa jina na yo sala zuwa fils mana ko sala zuwa mais tout aussi sur le biket okene na Congo na cadre ya anniversaire ya Lingala Fasi mais vient na ngazaka ba baba so pese ba mboto to bo sentone. Wana to loka wana kindoki balubango bohita nena micho Playboy ba bengo kindoki. Donc tozo loka ba okoka kutu te po niveau pe ya bangoti. Po tuninga te menga mona rappeler au Fabriga sayaki yawa avant ya na orchestre ninga ya boye ba première tour ba accompagner les abisso.
Josi di nazalaka a babia ndonga ve nanga question nambi repose un peu biso kaka. Donc je nango ye okani ngomoneka boy moi bongo mais ye yo je nango ye yo. Donc ne peut pas donner sur la babia ndonga ne peut pas parler là encore. Neni masa nanga brigade sabati azoya to compagnie nenge ve nanga lempe la chaku azoya to compagnie. Puis en son nom, babia wana sala pinze ngo le lango fo betele soka akapa poto kabwana nango. Donc to kabwana kana nzembwana. Losango babia bakobelela na monde entier. Nzambe akakolela oyo ya bana na yo. Kotika te Junior Bangu mwana nde pasi. Blanco kalala papa bilive wapi yo. Maman. Vraiment, fidèles téléspectateurs, nous sommes vraiment vers la fin de cette émission. Et Amela Kibino, encore vraiment, boyo qui bien que Sangwari Tipunga pe bo belle la on a monde entier. Olingi na tongela yo monima. Ya pe boyo kone pa yo zanyo. Comme cadeau d'anniversaire, Bruno Matadi. Souci à maman, à mon aïe, souci à Lolo, à mon Gracia, souci à Chicholombo, à mon aïe, souci à Lolo, à mon Rite, jolibilité, à mon Katewa. Gimo konti, amona mama, amona ingénieur bravo, tous ensemble, oyo encore, papa na Gracia, bambale petit papa, tchelinga na katia motema, bambale petit papa, lololo. Shabalabala misera, doula la li la li la la li. Shabalabala misera, doula la li la li la la li la la li. Voya kumbanga tokende, voya devoke kumbanga tokende, voya loba nanga zala gentina bolingo po bolingo lokoyo. Merci. Encore une fois, je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité envers nous, envers cette émission Menu Plus Magazine. Si je suis à Paris, devant vos ordinateurs, devant vos télévisions, vraiment c'est grâce à Ingénieur Bravo de mon général. Vraiment, on a appelé la Mati Bilele. Moutola Tisanga Mikolo, Babeza Grand Dame, voilà Mati Bilele, boutique Mati Bilele, toujours. Non, là, il y a Olympia, vraiment. Babi Mati, boutique, il y a Mati Zawana, vraiment. Donc, chez vraiment ce Brésil, Penzanga, on a confirmé. Babi uniforme, là, Tamaka, na classe, mais Kuna, son a lati, Nazanana, li passe à te quoi. Dans Salaka, vraiment, Mati, la grande dame, vraiment de gros bisous à toi et encore une fois, merci pour votre confiance et bateau nous balingi ba sala émission, ba interviewer ba ngo ba sa ba publicité ya biloko na bango vraiment reti pour la femme du chef et la FBI à Zawana vraiment pour tout contact vraiment bokoki ko benga na numéro oza affiché devant vos petits écrans bokoki ko luka reti pour na Facebook il suffit de taper reti pour la jolibilité pour qu'on a la jolibilité. Donc bon vraiment nous sommes là, moi et mon équipe nous sommes là, nous sommes disponibles à tout moment et fidèles téléspectateurs, je vous dis déjà portez-vous bien, on se voit au prochain numéro de cette émission, bye bye.